Botena balandinyo sur atokomi wapi eza toujours oabino epenge Fofana. Lelo na kolobela nini ya koloba eza ebele mais na kolobela ki kosene Kasai Central. Kasai ezalaki province moko mais lelo bazui likanisi. Na départ Joseph Kabila bakabolaki déjà ba province. Sankuru est comme une province nango, Lomami est comme une province nango, Kasai Central est comme une province nango. Mais awa to komi ba on est vers élection. Mais eloko neti nini neti Sankuru na 5 ans oyo ba bénéficier nini. To kenda na Sankuru to sala tourner na zonga na yo kende Sankuru na Manixa Kembolo na élection ya gouverneur oyo Gilles Lodi azalelo gouverneur. Totali Sabino ba condition nini banzela nini. Mais yako kamwa na Sankuru makadame izate télévision izate. Mais est-ce que na 5 ans oyo bazui makadame bazui nzela loko la télévision eza radio te na banzake beaucoup tala image ya Sankuru na nyonso o Sankuru na bana nyonso Sankuru abota na ba poste nyonso bazwaka Sankuru eza na nini. Eza bien au critiquer Joseph Mobutu mais Mobutu akenda na e mais soko komi na kolo komona batonga ba hôpital o komi na loja batonga ba hôpital mais depuis Mobutu akenda nini oyo ba memeli Sankuru. Joseph Kabila akenda arrivé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Lumumba ville et le côté anyanya wanyanya. Maintenant 5 ans oyo na ba élu ya Sankuru oyo bazongi lelo baluka manda nini basali na Sankuru. Le ko la télévision eza radio te na bokasi ya Manixa Kembolo total uniquement image ya Sankuru. Mais ngai tango to komaki na Tchumbe attaque notable ya Sankuru pona relaxa ke naza mwana ya Sankuru bayemba kibiso na Sankuru okoyoka kombo ya Epenge Fofana okoyoka kombo ya Manix image ya Sankuru. Nyongane ongane suna bene jamba anyanya Shaze Kalumba yeah anyanya Shaze Kalumba soyi yeah enonyenga na kisolo shokolo fumbe enonyenga na kisolo shoko ya fumbele Shaze Kalumba enonyenga kumena Soko edimba yame we mwenye kufundisha buzabuzu ekololo kanga nikalo ekololo amochi aweye matawa mamba jonge ekoma mente mamba dode ekolemu ye anaselo mame apo wande chugade ekolemu londeshe shishe cholobeko mamade emapapu apo wende nena Foma kidare kana la rumete naso lo tomo la kama melole ayanga wale nona yonda asenende ayanga wale nona yonda wane wa heye tumu yawo apo wende atakokola na wonye cherche biro
chokanga la yama na lebe chokanga manga usomadi kulusha tabadara baba wanja mama le moyo usomadi kunjuo kele moyo maso apo wanje la mena na la be chokanga le Umele papa konji moyo konji somba temba papa konji wana lenga la yomba la rondo la bele maso apo wanje nyongane suna peni jamba anyanya shaze kalumba yeah anyanya chasse kalumba soyi ye enonyenga na kisolo chokolo fumbe enonyenga na kisolo choko ya fumbele on a un problème sérieux pour nous traiter. Kulonga kwa bana kweka likubukofo. Bozana mboka nini kwa? Mboka Chikwasa 54 km kwa Malisamba. Combien de kilomètres? 54. Mais pas un boloba qui était la mingi, te bora chiluba na kisoni. Mais boza batete. Boza batete le solo mais. Batete le munoko makasi. Sasa mutete la robo ya munoko na ite. C'est ça. Lusambu tozana batete basonge bashilele bakuba nde bazebele. Yongane suna peni jamba anyanya shaze kalumba yeah anyanya shaze kalumba soyi yeah enonyenga na kisolo chokolo fumbe enonyenga na kisolo choko ya fumbele seka lumumba enonye kumena na kisolo choko ya fumbe attention ndambo te ake madilanga ambitema ati malango devie and you go to me memba mi tie go to me ko la tina la awande kobisa viembo yo otu akande ho ngitike di mambo lo mambo di ha tie la mbo kome la mbo kadala mbo kome villageois baba tute papa tango zo sansale wa ya bakata wanzeli ya pona ko bakuna bobo ta yesinga province tango kaka yo zo kitolobi boya na ko oh seke dimi wonya maike dimi wana ta wambeta ko keta bomena sa ko nga to ahindi hatutomula papa na yebi na na komi awa na sote awa onge mari mo de na monele ki na na sa gangi boya na binono chepa possible na ni kwati na to moni moto mbala moko abimi beto me ko binisa ngo dijon ya linga devie pine bendi ngata ngo na yeba ngo bazole kana monika mabeleza hu na telemi na zelie na zelie tango ya na ibisi attention awa devie je veux te ça ko tango to yambie bino sko bosimbi nga so ko nyuka hana on est qui menga ni to aider basho Nazopesa mama Denise merci Nzambe apambola ye mwana na ngai azana pasi mingi pe azana mobali azana moya ya kobimisela na hôpital ete pe asali affaire ya munene ya kobimisela nga mwana na hôpital na pesi merci Nzambe apambola ye. C'est une dame qui a une grossesse en dépassement,
mais qui doit être opérée. Mais jusque-là, son mari est complètement démuni et elle n'a rien. Alors que nous avons programmé une césarienne qui doit se réaliser. Les moyens pour réunir ça, il n'en a pas. Mais comme il a entendu qu'il y a une délégation de la représentée de la première dame qui est sur place, et si tous les moyens se réunissent, peut-être aujourd'hui on pourrait la prendre en charge. C'est-à-dire on pourrait les césariser. Comme vous voyez déjà, c'est une grossesse en dépassement. Je ne sais pas si là, c'est un peu ça son problème. Nazopesa merci na maman Denise, nawe asali ponanga. Pona mikolo akubota eleki nazobota te. Mendenga zwinga na shari na pesi merci soka akubandaka boye biso pe tokosukisaka naye. Merci. La sozo lo ba oza na hôpital ni. Alomela no. Naza na hôpital général. Naza na Lomela na hôpital général. Komo na ngai mama Teresa akala. Na pesi merci mingi. Esika mama Denise. Ndenga asaleli ngai, ndenga asaleli Lomela mobimba. Pona kotindela biso mama Cecile. Biso tozane sengo mingi. Mama akende na musala na yeli boso. Po atindela kabiso. Maman ndenga atindeli biso mama Cecile. To pesi merci mingi. E pa yaye na e pa ya mama Cecile. Ndenga atamboli kolongola kisasa pe kokoma awa. Oha kaota na wasa he. Ko votombo ofele. Lebo Boko point de sentiment et sengo mama zanango mona boti bana mapasa melelo babimisi bango ofele au nom ya fondation Denise Nyakeru. Maloba eza ebele. Oui, nous remercions grandement la première dame, Maman Denise, qui a envoyé la dame Cécile ici à Lomela pour nous aider, nous les femmes. Nous les femmes qui sont enclavées, les femmes qui étaient délaissées. Mais maintenant, elle a envoyé quelque chose pour aider les femmes qui ont mis au monde, les femmes césarisées. Et toutes les femmes, même les femmes veuves, même les handicapés. En tout cas, nous la remercions grandement, grandement, qu'elle ne cesse pas ces gestes-là. Et si elle va continuer, nous allons la soutenir grandement. Nazo pisa nzambe matondo mingi, remerciement mingi, epa ya mama Denise. Ndenga asali biso bana alomela, basi alomela, ba handicapé, ba veve, ba baza na hôpital, ba orphelin, nzambe asungaye, nzambe pi asungaye pisa ye makasi na makanisi ya ko souvenir biso mukolo mususu ndenge asali biso mukolo oyo, ndenga atindile biso mama Cécile po atambola mzela molai bambula mzela mabe pe akomi biso na Lomela ai kosalisa biso tozongisi ye matondo mingi. Merci mingi nzambe asalisa ngai ndange représentante ya bamama ya Lomela nyonso. Biloma botali image ya Sankuru eza même na bandroit bazoluka réseau bazwi téléphone bakangi na singa. Totali sabino image ya kolongwa chumbe kokoma Lusambo. Totali sabino image ya Lusambo, même assemblée provinciale, même toilette ya assemblée provinciale. Ba condition ni ba Sankuru bazo vivre. Mais pour na ba voter na décembre. Ndena zo senga na bana Sankuru. Lobi ba benginga ba bina katako bato bazo zoka. Na loja kutu kolobate batien atene ya seni balobi aza mutu a loja te il faut que longola ye il faut que sala boy qui vous dit que wa boza batu a loja c'est ba poste tuno batu a loja ne besoin ngo lo wa boza batu ya chumbe c'est ka batu ya chumbe bazo ba poste ya chumbe non mais na nyoso to sala kana loja e boteli Sankuru nini aéroport à Malonga, izate nzela ya Malonga, izate érosion, kolongwa dibele koko maloja 150 km. Le port à dibele ils ont pas conditionné. Les seuls ports ils ont côte sambon na Sankuru. Ils ont pas conditionné. Pe ya kokamwa mutete na me magasima
mais muluba azotonga mais mutete azotonga te anyanya wana na longwe wana na hotel Sabino qui concerne Kasai Central bokomona ba image o nzela Kalambambushi o Kazumba o Luiza tout ezaka espace Kasai national na kolobela Kasai en général to gagner nini na mandat oyo o peut kozala fier ya ko voter député qui député sa carrière te député za ozui mandat au sali te ba ko voter au PT députation eza carrière te botala image ya Kasai Central parce que ngamoro na sionaki kuna na kendaki ko filmer ko talisa 145 territoires où eza projet initié par chef de l'État projet moko malamu mais eloko dit de salami car bakasaye bango bazobundisa intérêt na bango moko bakasaye bango moko bazodétourner intérêt na bango moko image Kasai Central onzela Kalambambushi nani azoloka to nani azotelemela misala wana kaka Kasaye image Pourquoi on a fait ça? le peuple, qui était mandat mususu ya leka azwa majoritaire ya qui a ciment donc qui est 120 000 ça qui a format farine de format ezali na 230 ça qui a sucre eza na 220 mais kala mingi te toza kosomba ngo na 140 ça qui a sucre ça qui a format mais lelo oyo ntango toyoki ke fond ya lueta ekwei na mai bafarine mati basucre toza na mpasi makasi ya aucun député au boyoki aza na ata député moko oyo akotelemake naloba mpona pont nasala mpona pont aza te mosala na bango eza kaka ya kosala bamotion mpona kolongola gouverneur. Merci. Boyoki que non à travers kokoya ya pont pour prendre des portes d'entrée à marchandises comme ciment, comme semoule, comme safarine, comme sucre. Mais vous voyez, est-ce que tu as quand on va comme la tité, on va comme la milité, maman n'a pas de farine, n'a pas de saline mikate, pas de bateau qui est en classe. Zomon. Télévision est à radio. Kotala mapa ya kananga, ça dit parmi ba maman na biso. Kotala mama oyo oyo mapa oyo mama telaka mais quoi ça lango façon ma farine mais boyo kando ça que ça ina combien ça ina 140 mais si vous matière comme 230 augmentation il y a 140 000 augmentation il y a peut-être 90 000 francs et ça est belé parce que la mutuelle bénéfice est communiqué papa l'autre comme ça la lipa ma protolé na tongo oui na osala ngo boye ce qui la communication ngo kozonga na 400 mais na zote ka 400 na kozona 400 kwa te ka pe na 500 ah ben c'est 100 lipa na 500 ya mwana eza ka pasi ma pa ko kusala ngo ok famille mati mai et même ndi mama kambanga Véronique inji na mudu wenze bienda mudu mukesa wa mama on a besoin de courant. Bango bazo réclamer. Papa, ngana uti Kinshasa. Na yaki awa na président de la République o alaka kibino mamutali courant ya shit katini. Ndenge ozoteka masangu boyi. Esengeli moto asomba na anika ngo na courant. Mais lelo mai po ebima ya régie des eaux esengeli courant ezalela balobi bino bozondimela susu ba député te
moto bolobi na ye asala kaka chef de l'état ye moko pe aza kasayen yango na ye awa na kana yo oyi koloba nini na mokonzi ya mboka mpo na ngai na oloba boye awa eyaka pasi mpo na kolia na kaka ekomi ondire nete moto alinga boma moto mosusu yango meka oyo mpona oyo nde tobenga mega yango mpona osombanga kaka mobulu mbongo na maboko ya bato ate kofuta bato yaka pasi banzela mpe ya kotambolela eza pe te yango alakaki mai alakaki kura ye moko moko ntombolo nde bozobenga ye awa liboso ya gouverneur yango nde tobenga muku kwa ntombolo mpo amakila na biso mpo na eloko oyo akeno basali mpenza bokeno bavandi kuma solo eza mpenza mpe te nzela eza te courant toa nango mpe te mai toa nango mpe te me mai mpenza keno courant toa nankana yaka molili depuis tokomaki kotoyo mpo na vivre courant boye yaka mpasi batie bapano solaire pano eza mpe te yayambaka munyusano boyokaka na mosika me kenda yaka ovandaka boye na terrain eloko moko mpe te yango bozoyebisa moko atombolo te yango de shit katende problème ya shit katende aboye yango tosenga na deuxième mandat na po toyebisa keno aolekaka me deuxième mandat na ye topona nanu badepute oyo bakoya oyo bana bonne volonté ya kosalela biso baoyo akanda bango na premier mandat bakoyesi ye na ndenge ya mabe mpo na minute oyo banzela nyonso barriere eza pambala na kati ya nzela bana mike baomi kosala nzela na ndenge na bango me ndenge tosala boye tosouffrir maka totangisa bana bakole privé nango na kofutela bana minerval eyaka pasi deuxième mandat yango mpo na koleka mpo toyebi amakila aoleka mpe akongole on dit que non le vrai congolais nde il faut adirige ka mboka mpo na deuxième mandat aoleka na ye mais mpo na deuxième mandat ka problème na biso aka shitika te na mai papa tokolela lisusu ngala mpe te tokolela lisusu mpe mpo na ngala te tokomiolela ka tozwa ka nzela mpe nde ashitaka tenda na biso na mai ngala igali na kati ya libu batokobota chilombo koboloba na ye majorité ye bolobi abosa na shit katende nalobi mpona oyo wana nde ya liboso soki yango efonctionne awa soki nazosala savon ngai nayebi kosala savon soki toza na baizini na biso lelo tozosomba savon ya kishasa mpona nini par manque ya courant ji toza na baanana soki otali anana oyo okokima toza na biloko nyonso tokosala mosala me tozozanga courant soki tozwika courant salaka eloko te atamaka condition ilambe omo nde basopelinga ma ya kafe na gazumba ya tozokontrole mpenza misala ya mais je pense que non ministre ya ITPR baza na besoin na yo awa baza na besoin bayoka na munoko na yo bana ya Kasai central bayoka nzela nationale ya Kalamambushi mpe bacommissionnaire ya grec 7 esalinga pasi babi 6 mois mais résultat eza te mpe grec 7 elie mbongo na nzela oyo mais bokomona résultat bokomona lolenge bacongolais bazosouffrir maintenant bato mosusu bazozwa courage ya kofongola minoko na bango koloba keno bana ya Kasai central baza bafenia bana ya Kasai central balingi mosala te botala bacondition bato bazovivre mais avenir ya bana oyo batelemi oyo eza nini nalingi nazonga retour na ngai na Kinshasa ministre ya ITPR excellence Gizaro aza na problème na bana Kasai ministre ya santé aza na problème na bana Kasai ministre ya enseignement supérieur enseignement primaire aza na problème na bana Kasai ministre ya affaires sociales aza na problème na bana Kasai parce que nakolinga oyo expliquer bato nzela oyo ya Kalamambushi toza ministre ya ITPR na munoko na yo to na badocument na yo oyebi yango te avenir mpenza ya bana oyo oza représentant na bango bavote yo okende kuna olobela bango neti bana oyo soki mwana abeli hôpital eza te kisi nini bakotuba mane ekamisa biso quand même mais d'abord information eza très important esalanga mpasi yo outa awa ndo se retrouver ministre outa awa ndo se retrouver conseiller
Mais bolingi kozonga pas na bino te pourquoi? Ata okangami na Kinshasa. Mais même ata kolobela côté na bino. Na nyonso Kasai ebota. Na nyonso Kasai central et bimisa. Mais vous trouvez normal, vous avez ma campagne, vous avez na Montfleury, vous avez na Gombe. Mais au bosani côté bakoko na obaza. Ezo kamisa ngai. Kamwa ponde na zolinga na ebisa bino bakonzi boko lobela biso. To bimi Lubumbashi to komaka poto bana sala transport. Mais to koma en retour au ezo moye mutu kelega lisusu ezate bo bana sala ba demi terrain. Ba demi terrain to zo sala. Salaire eza minime. Moye to futa loyer na Lubumbashi ezate, moye bana ba kende classe moye ezate. To zo senga intervention au gouvernement provincial. Ba sala effort de façon que to bana katisa. Ce n'est pas utile Lubumbashi. Lubumbashi to elaki transport. Course moko poto koma na leta esengeli ata mois 2 semaines ou 3 semaines. Alors abistahili hapana kule tuko natoka maana na muna kurudia yeye na kwa nguvu sasa. Hakuna namuna. Tuna gouvernement provincial s'il vous plaît ba intervenir ku mambo ya pont ba tufashie ku pont de façon kwanza. Babibi banatomboka kupale hakuna babibi banatomboka fanya nini si huku de putu famo tutatoka je motoka ya benyo tutacha motoka ya benyo kwa kuluria ku Lubumbashi hakuna namuna ifopo balo batengeneza pont twende na shi tupata occasion ya kuluria ku manyumba yetu. Enzo mudi mu contrat mujik netu imani na pen netu pete di photo pen Jibili papa vraiment tout kemabe na shimondi tu di benze yi badina ni mabanze to kabili makutadi bwa tu peshe batu amili bwane mutruwa mwa utu tunufuta makutuma kwa abu ni turukunufuta ngondo ujiwulu kachichikonda chitoni lero wani meme ndi gardien ton la muntu mashika byonse bidi bipitikana muntu mundi bisibran muntu kadi chitumpete na shi droit yani droit de risque chitum yimo ndeto ntwanu nkenga byani bwa kudi bwa kunwa sepe yimuno dimumpeshika kafe kadi saban katutupete bintu men bitu mwakula nabi wantu katu contrôler mu sancheto vraiment ni mabanza ni meme gardien kachingondo wadi kumundi mubang modi mu leset makutani ndi mupete makuta $250 mundi mupete kadi makutonsa chitonga moneto nalongwe wana Natali Sabino sko lomami nzela ya kolongwa mbujimai kokoma na Kabinda les compteurs tozo mérité mutalongwe Kasai central aye Sankuru ou bien mutalongwe Sankuru akoti Katanga ou bien mutalongwe Sankuru akoti Kindu mutalongwe Sankuru akoti Lomami abimi Lomami akomi mbujimai alongwe mbujimai akomi Kananga mutalongwe Kananga akomi na Loja nzela ezate kolongwa mbujimai pona okoma Kabinda botala les conditions nzela ezaleli pe okotala lolenge bato bazo souffrir moto andimi ko charger mutuka na ye po marchandise ekoma na Kabinda na nyonso oyo Kasai central basalaka na nyonso Lomami esalaka komi ko voter bato komi misaba ministre botala sadi bonus to bolamu basali Lomami botala ba condition bato bazo vivre na boyi koloba ebele na nyonso basalaka bavotaka na nyonso ba province oyo ebimisaka est-ce que bazo mériter boy Kabila o Mswahili le président de la République et ça tribalisme te maza Kasai aza mon espace c'est grand Kasai parce que président c'est banda wapi Congo central Joseph Kasavubu et Joseph Kasavubu a bandi Mobutu a deuxième président Mouzé a 3e Joseph Kabila a
4e, 5e, aza mwana ya espace Grand Kasai. De là aza papa ya Congo Mobimba. Et loko nini eza un espace Grand Kasai. Ba travaux nyonso inachevé. Ba misala nyonso mabe. Mais si ça arrive lelo alongwe na pouvoir, to tika ina slogan lokola Lumumba. Premier ministre Mutetela, mais pour na kokoma na village natal ya Lumumba, ça pose problème. Ils ont un na bandundu. Bato ba diplôme belé, bato bandundu. Okene nikine parmi ba professeur ya makasi même ba dirija ka nikine kaka bato bandundu. Mais soko komi na bandundu, anyanya wanya. Nani azoloka Kasai? Nani azoloka Kasai évoluer? Kiko Senzela Kalamba Mbushi, 0 yango wana. Toke Sankuru, province ya Lumumba, province ya Kisasengando, province ya Cheribe Okende, province ya Jijeyani. C'est que moi j'ai retenu que non, na liwa, ton a pouvoir oyo ba tete la baïka uniquement ba perdre 2 personnalités. Jijeyani, Cheribe Okende. Cheribe Okende ango akunda mina nute, ba welisi konomé sous porte-parole et assemble. Mais tout le monde a comment ensemble ba télémaki a comme pompe. Na matanga Cheribe Okende. Ko sali saba mes, ko sala babwe. Lelo qui parle de Cheribe Okende. Pas si a matanga zongelika famille nae, mwasi nae, bana nae, bandeko nae. Même ba parents na biso ya Sankuru, ba bosani que Sankuru est père de moi na mone loko la Cheribe Okende. Pour l'intérêt na bango politique, mutakolo la Cheribe Okende azate. Celui qui va Cheribe Okende, ça vient comme si on combattre le pouvoir. Non. Non. Sankuru est père de moi. Et Seigneur lui kolobe la Sankuru. Pour que bota mona comme na âge la Cheribe, c'est facile. Na banza keba imange isa ebele. Na préféré na lobaka ndambo. Mais nani azo bloqué Kasai et démarré. Ceux qui le mami est telemi Sankuru ko sepila. Ceux qui Sankuru est telemi le mami ko sepila. Ceux qui Kasai central est telemi. Je pense que ba Luisa, ba Kazumba, ko sepila. Mais nani azo bloqué Kasai central. Mais tout le monde, par exemple, besoin ka toujours linga chef de l'État, béton, chef de l'État, boy. Nani azo sunga président de la République. De mutuna. Pe élection batwaza fier ya ko voter dans espace Kasai. Na nini o ba bénéficier. De mutuna epenye Fofana. Eza fier ko kolata polo ko kende ko na urne ko voter. Net na Sankuru, il faut réfléchir. Yo jeune nous en a 20 ans, 25 ans, 26 ans. Et c'est on a ko voter pour na nini. Boganyaki na 2006, na 2011, na 2018. Boganyaki nini. Na nyonso tozo sala, tozo gagner ni. Tozo loba. Mais député yo vota. Est-ce que besoin de terre ko juger? Moto a mis ministre pour na Sankuru, besoin de terre ko juger? Tant que komaki na Chumbe, na Manix Kimbolo, na Banzake. Bayembela kibiso parce que bakolo mwana bayembeli mwana bango. Kunyatola lo konyetola kuku ambo mana koma Koyende tinya pa mikani la tuku tuku tumboli kiwanga hayo kutona ayetene Kofanya le moyo Imana tabola kofanya le moyo Kofanya na bokemola Kike kike mende lo temba awoyinde kawa mama nale Kofanya papa Oyombe tawo kokuli lo kokeli Oyombe tawo kokuli lo kokeli Kofanya le moyo Kunyatola lo konyetola Lo que no me lo va en como Ye kofanya mboya Manik salam ala wocha kama Manik
Olo kajabala dula. Wanji wale de moyo. Nganda ke mulokoke. Ade ke mulikote mi. Kolanga ba mi woli kinde moe. Pape wongo. Kwa koko ndalo kamba. Jaga ya chite mama ne kola. Jawo ke tetelaka. Manak sera mboke mula. Pape wongo koye. Manak seri mo. Manak seri moyo. Manak seri moyo. Uwe direlo. Uyo munya lukumbe ni mupa. Ule ya gotonga nyokoke. Okoko ke loeke. Manak seri moyo. Uya donongo malumete. Yeda utadimo hata mafugu. Utuche hata mefamori. Uwe papa moyo. Manak seri moyo. Manak seri moyo. Utadimo hata mafugule. Utuche hata mefamori. Kete ibalukumba. Uya kito sauri. Manak seri. Kunyatola loko nyatola. Tabe miye kangu kongongo. Uwanji waledi. Otonyinda katula ando kajanye tekere. Loko ngala panga mina yesa di sombato ngala. Ululu ngakola yalele. Ditete moni kumemile. Ila jatodola wana komo. Ila ngabala uyo komo. Sama kutako ato kimakoli. Kole ya kusonga nyokoke. Ukoko kelule kelo. Manek selimo. Manek selimo. Kebanga ya kende. Ukongala konga miya yesadi. Kimanja kalo kumba. Kolo ya nanelo kolo nangate no mata. Kema kana kombe hata ni kumboroso. Kubana langa la oje mamo. Nunga ke nunga. Kubana langa lo komba. Yawimbe kambo kongo. Kubana papali. Epo wanji yanyi matola koma gilelo. Ni mandolo kumba badali. Kubana harumida. Onane harumida. Umemi harumole. Kubana mbeza waka. Kubana tete. Soro lingi osombe loko eyanoki na Dubai luka mwana mboka kadima nde bozo mona na publicité pona bandeko na biso nyonso na RDC mo oyo aza na pusa atinda biloko na ye ekoma na kimia nyonso na Congo aleka na agence Winner Star oyo bureau ezali na République démocratique Mobutu soki boye awa bokozwa ba réservation na bino visa hôtel et puis bato bazali awa ou baza chargé ya kosunga bino pona kotambusa bino na mboka kosombisa bino ba marchandise na kokanga numéro na ngai ya téléphone ndeko akopesa yango ekozala wana pona mutu nyonso oyo alingi aya kosala conteneur na ye et pona baye oyo bayebi lolenga kosala conteneur te nga naza motangisi nakolakisa yo ndenge okosala ndenge okosala pe ndenge okoganye oza mutu asika oyebi te ndenge nini okoki kosala oyo basalaka conteneur ndenge nini bakakaka ndenge nini na kosomba eloko nini na kosala ndenge nini en tout cas wana eza mosala na ngai 19 ans d'expérience 19 ans na Dubai na mboka oyo kaka na domaine moko oyo ya kosombela bato biloko kotinda na koyamba bato basombi biloko batindi. Merci.